que Papa Carlo, avant d'épargner Carlo 3569, n'a contenté un peu que nous avons préparé au commentaire possible quand on a dit qu'on a concernant livre. Parce que la pluie va dans une commission qu'on va te vivre. On a dit que la question de la challenge, on va comprendre. Ah, oui, tu as changé le match. Apocalypse, c'est une révélation. Et comment na ndeko owa comme la Polycarpe, nous avons qui un bon intellectuel, nous avons pas na on connaît cette kama boko. Leo mtamona ki akoliko comment parce que Jean ya apôtre mtu asola ki na kole sur na rivière na apôtre akoma Jean koko akoma Jean paka avec la mise déjà et donc la possibilité présenter peut-être également tout commenter. Donc à comme une chaîne de bâtiment ça tout. Le kole sur après si révélation na yé. Makamuni na Apocalypse. Et pas il y a Jean. Et puis Jean l'apôtre Azuyamo a tangeli yamo abami ko lobana na Polycarpe ni tafanta si pakivu sa na recherche na nini na wana logo polémique exacte na bisika wana. Na suka ya livre yango. Parce que livre signifie le livre bele ezana kata livre moko. Na suka alobaki pe na livre oyo makambo oyo mana pesi awa muntu abakisa te muntu pe alongola te. Le livre est un livre réservé copyright. Kaka, analyser kaka. Meko commenter commenter meko bakisa te ko le monter na kati awa. Donc awa to monde déjà force livre. To monde peut déjà place Josué avant qu'on va être que ce livre ne te quitte point. La mama kamera na kati awa. Ça là yango eko comme ça yo mutu. Ici aussi, on comprend que le livre est influence et qu'il faut influencer toute une société. Ah, peut-être que Moïse, tant que la montagne, vous avez dit commandement de Dieu, c'est un livre aussi. Parce que na kati, nous devons essayer na kati, landa yamo, obéir yamo. Na place où quand la bouki yamo, bayebi c'est que okozora na suku na place où tu que nous sommes baba en tant que livre car les sous donc azora ici na montagne ezaki ta et puis azoni nango nzambe atikala ko changer sur iyo tango kanti na livre wana te yani taleni commandement et lui ko va être ngai kama yo qui était même à fond le livre comme on a toujours par la club des amis des lecteurs dans la internet. Là, il y a toujours comme yoka, et donc on monte une minute qui la musique sur le CD à Sikadini, la Werason, la Kofi Olomid, donc nous pouvons yoka l'amour. Dès qu'on a pu battre une pour avoir ce qui vit de nous, la reconnaître un peu, nous venons de nous retard à la mort. Mais une chose, avant de Carlo, on dit, na Okota Nakati. Livre au monde a connu, en tant que livre, nous devons respecter la livre, non, c'est une et comme Makana, auteur, non, parce que copyright. Les contenants, c'est le terrain de Cambo. Est-ce que Ndeko Carlo, ce que vous avez déjà interviewé, conférence de presse concernant le livre Oyo, vous assure que le livre Oyo, vous recommandez battre José Ababati Mukanda ou la Zambie, livre Oyo, Tanaka Yango chaque jour. Est-ce que tu as trouvé quelque chose aux amis recommandable que moi, comme vous avez que nous parlons de livre Oyo? Papa Carlo, ma pesio, ma loba. Merci, Papa Nzambouana, na pesi mbote, na pesi bandeko nyonso baza na conférence au nord au Quito, Maman Musée, Colonel Itela, pe Papa Diane Mbote. Na banza na likambo beti obe ya buku Lambert Mendere a komi, na évité pe naza l'importance ya kotanga yango te na bandi bongo brutalement. Parce que moto a commis lettre dans les livres, premièrement, moto à l'okuta. Pour ça, que moi, on a une interview, la conférence, donc moto a bima l'okuta, là, on dit ça l'okuta, là, mon okuna, c'est quoi, il y a recommandé, na kati. Nazoli, si ma mouké, mais de temps, à l'ungwa, qui n'a Kassai oriental, qui n'a Kisasa, ça va être bien à pantalon, mi balé. Azoli, chance, ya bayo, baben, na kabanoko. Baideye atamboli tia ekotanga muke na poto. Menda ekotanga na poto azongi na tango bakosala opposition na Tshisekedi. Mende bapese ba poste moko boyaka kosala mwa ba investigation moko sur ba compte à Mobutu makambo Mobutu mingi ezalaki na Union Européenne. Donc mende azali ba race oyo ya batu balandaka batu soko za na mpifo. Aya aye banana batu songolo après à trahir yo
akei kokota na groupe mosusu na banza ndeko na biso moko Theodore Ngoi oyo azalaki na Angleterre nayokaki mbaleleki ete azongaki na Congo soki akenda kosala mpe apesa candidature na yebi te alobaki ke Mende abandaka kolanda ye ti ye nde moto akendaki kokutanisa Mende na Kanambe ye ayebaki te ke Mende azalaki koluka nzela ya kokende kokutana nde afofilaka kaka bongo donc eza lolenge na ye moto lokola Mende na ndenge olobi wana livre na ye en tout cas nayebi te soki vraiment kokota ata na porte na bibliothèque ya université ya Kinshasa mpe eza na libandeli nango ntina suka na eloko moko ya kotanga eza te moto de nature azali moto mabe moto de nature atondi lokuta na monoko na ye ayebi kotrahir na baye oyo basala ye donc nayebi te livre wana soki ye otangi soki okomema na mokili nini soki ekoki komema yo na niveau ya kosalisa bato ubi ya kodétruire bato c'est par là il faut tobanda toyeba ke moto wana ayende kodétruire lisusu mpe l'intelligence congolaise donc eza balivre moko ya kotumba ya kotanga même pas et je ne crois même pas que bato bakosomba livre wana bakende kotanga mpo kozala kutu même pas kolekisa ntango me oki kokota nde na kati ya makanisi ya mabe oyo akoki komemela yo ni un de plus na motu na yo donc bato lokola Bamende baza bato oyo ya kobala ye bango na histoire ya Congo moninga na ye omoni Mende aza motu mabe papa Nzambwana na nini na kuna na Loja na Katakokombe kuna oyebi Mende aza kopelisa moto kuna na corruption atie ana tetela baza kobunda entre bango mpona kombo neti ya motu lokola Mende donc baza bato oyo batomi na posa lokola vampire atomi na posa ya makila donc moto atomi na posa ya pouvoir rien que le pouvoir tandis que ye bazwaki bakolisi na kati ya union sacrée akamati atrahir union sacrée aki atsali na Mobutu soki otali na interview moko boye ntango Mobutu akokende ye moto ya liboso aleki pa bajournaliste na anglais aza kolobaki na ndimaki te Mobutu akokima boye oki azalaki na Mobutu ntango Mobutu akei ye Mende ateki Mobutu ntango moze amoni ke ye boye akoti na rébellion Mende abengani mama ya bana na ye mpo amaintenir na pouvoir na Congo ake kobala mwasi ya Tutsi ougandaise oyo baboti na ye bana mibale mwasi wana je crois bien ke azali na Belgique na Woluwe donc azali motu moko ya kosala na ye confiance te motu ya lokuta akobomisa yo na minute tala elongi na ye ndenge ekomi obe vert mpo na nini nelongi na ye ndenge aza wana ekolakisa motema mabe oyo ye atondi nango donc motu ya bongo na livre na ye ntina ya kotanga eza te papa Nzambwana eloko ekopembelanga mpenza eza te ntango nayoki yo mpenza ozobeta boye nazoka motema ezoswana bina eloko nini mpenza eloko lokola Mende akoki komemela biso mpenza oyo aza kobomisa nao batetela bango na bango aza kobomisa bango mpo ye atikala na pouvoir oza komona moto abongo aza moto akosala na confiance te naza solo maloba ya kaka na likolo wana sikoyo meme question nazobanda pa na yo epuis tokokenda 2 minutes ndeko nyonso akorépondre na question oyo epuis tokotourne na deuxième section ya sujet tokodébattre nano mpe na londamo ekozala le parlement belge avec monsieur Louis oyo awuti kocritique makambo etali Congo tokomodelaro mpe na ntango boye moke epuis tokoconclure na promesse oyo ya papa Etienne Tshisekedi bakokenda parler de la nation mpe topasola mpe toke mpona koyeba importance nini to symbole nini eza korepresente parler de la nation donc mpona bandeko oyo baza baexpert na politique ya Congo niti bakota Botende bamoni soki bazali koza kotia sur le poids na ntango tokota makambo etali que signifie parler de la nation parce que soki papa Etienne Tshisekedi alobi ke azotambola azokenda parler de la nation eza mpe malamu toyeba que signifie parler de la nation et que l'importance comme c'est surtout importance yango en tout cas na banza ekopesa pe signification ya marche parce que nga bato bazali bakomela nga nga balobaki na ngai ete bamarche merci papa na biso Mbuta Zambwana na banzi émission na yo ti 21h tokomi déjà 21h omeka kokende na conclusion po totika antenne na ndeko mosusu merci tokomi déjà 21h06 olekisi mwa 6 minutes okende na conclusion merci comme ça 2 minutes ya suka oyo nazopesa na butu bato nyonso
Torne Karimpe Kabola, titre Oyo Yamende Yo Olomini, qu'est-ce que cela veut dire? Congo Kinshasa, au-delà de l'urgence humanitaire. Papa Carlo, 2 minutes maintenant. Qu'est-ce que signifie titre Congo Kinshasa, au-delà de l'urgence humanitaire? Mais aujourd'hui, on a été remonté au Lokuta. nayokaki papa odo alobaki eloko moko nabosana koyambola yango alobi ke viole moko esalami na Congo te. Donc papa na ngai nakoyeba te nini oyo ye atie titre oyo atie liboso ya livre na ye. En tout cas eza na importance moko te nakocomprendre te eloko oyo akoki kokoma te mpo yo moko olobi ke akole abandi. Donc ya mobulu kokamata kokota na kati eloko oyo moto ayimboli alokoti biteni asangisi. Donc nayebi te nini nakoloba wana. Merci. Madame Misé, qu'est-ce que signifie Congo Kinshasa au-delà de l'urgence humanitaire, Madame Misé? Oui, on comprend cette question, Papa Zambana. Oui, titre et livre Congo Kinshasa, virgule, au-delà de l'urgence humanitaire. On l'a dit. En tout cas, na ndenge ya titre, peseli soko tangi livre te Papa Zambana lokuta mabe. Na ebine na koko expliquer le yango te yeni ni abengi urgence humanitaire d'abord nini ya ko expliquer par urgence humanitaire ezali pona likambo ba élection ou bien li pona likambo situation ezala na kati ya mboka ou tozo vivre ou bien ezali nini urgence humanitaire. Il faut ko tanga livre na senga ke papa pesa ngale ti résumé ya livre o ya ko mara suka ba roman surtout na me quand même ko comprendre eloko wana parce que dans l'ensemble ndenge pesa titre boye nazomona ndenge na ko commenter le yango te papa na ngai limbisa. Merci papa Okito. Ce qui va faire cette dissertation Congo Kinshasa au-delà de l'urgence humanitaire au développer nous. Déjà ngai tant nazoyoka titre wana déjà nazomona lokuta o toyokaka na tango ya époque ya Zaire lokuta monene yango nga nazoyoka. Donc titre nga nakoki ko aider kuto apesa ngo titre ya donc le mensonge humanitaire abenga ngo atabongo po biloko wana oyo ya alobi na kati abambi nde na utaki koloba tout à l'heure batu nyonso kongole nyonso ayebi mende misala na eto yebi pe tozomona. Donc oyo abambi wana eza na effet moko te pe na ko pesa message na population botanga yango te bosomba yango te po makambo akoloba oyo toko apprendre na kati wana eza na ngo te po nyonso toyebi. Congolais il faut atika kozala naïf. Congolais il faut afongola mutu. Congolais aza na problème ya mémoire. Congolais bosana kanoki makambo nyonso toyebi yango déjà toza na besoin te tovanda tobanda kotanga livre ya mende ndenge ndeko odo awuti koloba awa eloko nini na malonga oyo biso tokoki kozwa na kati wana tozomona ngo te eza lokuta monene. Donc nga napesi ye titre soki aza koyoka nga ata sikoyo akamata titre wana abandela na kityaku na ye wana makambo azoloba nyonso wana toyebi misala wana nyonso. Donc mpo na nga eza lokuta monene. Voilà monga nakoki koloba na sukisi wana. Merci ndeko Odo. Congo Kinshasa au-delà de l'urgence humanitaire ezali livre de vie ou bien livre de mort pour yo? Ezali livre de mort, livre de destruction, livre batama boma parce que papa na ngai za mwana na biso lo papa biso Kito baba Carlo balobi papa nyonso ba like ya papa mama Misé na ngai biso milo moko testament mutatika yango osoza millionnaire bana bakuta quelque chose soki ozali otiki testament na yo ya maloba ya pamba nyonso babengi ka testament. So mutaza menteur livre connu ikoza boso na kati je pense que non oyiba misusu baza ndenge nini po akende atika na génération moko boye akotikela bino lokola bible wana ya déformé yango akomi makambo na ye tango livre wana kokota na mitema ya bato bokomi ko vivre na génération oyo kotikala na mboka ya babiso tokomi ko vivre na ba donc pa ba congolais nyonso pana ngai il faut totumba mende peto tumba ba livre na ye nyonso doto banda place ya sala la multiplication na yango parce que oya ko alingi ko semer trouble parce que yemoko azana histoire même pas oya ko tika na kati ya mboka wana ozo comprendre ngo. Donc yango nde ezali loko ya mabe ezali okoko commerce titre que voilà na kati livre même titre
trésor diamant qui beaucoup de découvrir diamant na kata ya place tel mais ce qui le coûtait na monoko na yo vie et ça la le côté tozala ki na frère moko boye na Lagos lisolo ya 30 secondes azab dans le kuta mais mikola ko yebisa ba frère na banque ba policier baza ko landa ngai bandima ka ete mais mikola ngo yalaki ba ki ko kanga bato ça dit que lokola za menteur to ko ndima oyo nyoso te aza ko loba et ça toujours et comme déjà faux donc livre wana bana Congo botanga yango te botumba livre wana bosangisa ba livre le nyonso bokotisi mende na kati botumbie na ba livre na ye merci. Merci bandeko bouti kolanda à la conclusion ya débat ya vivre la monde Congo Kinshasa Odema l'urgence humanitaire batususu ba commune a ba benyo livre de la haine batususu ba benyo livre de mort ngai na benyo livre bombe parce que na comparer na lettre oyo roi David akomaka kubatia mutu oyo atambula bina mwasi na kimbanda naye kubatia babu naye donc awa apparemment kimbanda eza koleka entre l'UDPS n'a pas perdu entre Papa Tshisekedi na Mwende et puis Mwende a justifié un numéro à roi David pour nous comme livre ou comme le bombe pour nous a explosé et pas Papa Tshisekedi biso avant tout temps na livre oyo to timbe ni cop na oyo to nini déjà tikamende ayo ba ete avant mentir qui vient de loin ndeko desfega na solufutu de vous na remercier na papa Maramba na studio oyo ezalaki émission présentée par ndeko na bino frère na bino l'impresario Joaquin Zambwana kati na émission na ye ya mon pays ma patrie oyo bientôt ekozala parti politique na ngai officiellement na kolanse na Congo na 2012 parce que ezali mboka na ngai te mutu moko akostope ngai akozala te alléluia. Parler d'une affaire, d'un scandale, Bouto Modikeme qui est impliqué dans un commerce, dans un deal louche.